mokile kelama salima mibu hebele olelo ye banite bote mingi na bino bande kobalandi ya Vuvamu télévision etando ya yambo ya baindo etando ya bonsomi obisto miseni kubenga ezali bongo dizi ba ya boyebi pona baindo matondo mingi na bino bande kobalandi ba pesa kabiso tango pengonga ya kolandaka émission na bino mokolo molelo nzela chaîne de Vuvamu télévision totondi bino penza botondi bon mesano to miseni koloba ete kati na émission iye mokolo molelo toyaka kutanga tanga manaka na biso baindo konda bo calendrier africain lolenge yango ezali esengi toyeba ete mokolo molelo kasi na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa nkenge mwa zomi na sanza ya minei na bopemi ya misato na mobu mokama na tuku misato na mibale kaka mileko ya mvula ntenge soki tobalisi yango na manaka bapaya mokolo molelo tozali bongo mokolo mwa samedi le 26 décembre 2020 bon mesano bande kobalandi kati na émission na biso mokolo molelo totalisaka na bino ete na manaka na biso baindo na kati ya calendrier africain tozalaka bongo na mikolo minei na kati ya poso mokolo ya yambo ezalaka mokolo ya konso mokolo ya mibale ezalaka mokolo ya nkenge mokolo ya misato ezalaka mokolo ya ntsona mpe mokolo ya minei ezali mokolo ya nkanda lokola lelo tozali bongo nkenge limboli ete tozali mokolo ya mibale na kati ya 3e semaine na 4e mois na mobu na biso mokama na tuku misato na mibale wana koleka bongo manaka na biso kati ya calendrier africain kasi ya soto kosuka biso na bino wana te kaka na kopesa bino solo na manaka ya mokolo kasi singi toyeba ete kati na mokolo ya lelo ya le 26 décembre 2017 ezali bongo na moko ancien footballeur to pe ancien joueur na kombo ya monsieur Georges Weah ye asilaki bongo kati na kozwa ebonga ya bokonzi ya kokamba bongo mboka Liberia ezalaki bongo mokolo mwa lelo le 26 décembre 2017 wana ezalaki bongo na bongo ba événement du jour na biso ya émission mokolo mwa lelo sika watu kotombela bongo bandeko na biso banso bayeba botami bongo mokolo mwa lelo bambotama elamu bisika bozali letombe na boyike bambotama elamu bisika bozali kimi ya mfumu kimbangu ekoka lisusu kobakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino na ntina ete bokokisa mai oyo bosilai kolia na yango na kati ya moki matondo mingi na bino bandeko balandi bomo mesano tokosuka biso na bino wana te kati na manaka na biso ya émission mokolo mwa lelo yambo tokabwana boyebi ete tolengelaka mpo na bino mwa elema to mpe mwa video oyo ekopesaka biso lite nde totiki esika na bandeko na biso ya régie batiela biso elema oyo tolengelaki mokolo mwa lelo biso na bino tokutani na nsima na poto mundele ake na alimentation asombi soso moko na 20 euros po akende kolia epai na ye mutu mwindu pa moni sikoyo mutu mwindu ake na alimentation pembeni ake kokuta soso 12 soso na 25 euros. Alors, il y a le mundele mutu malamu parce que l'alimentation na biso batieli biso ba soso ya moins cher. Donc, pour 25 euros, a 12 soso, alors que l'alimentation est moko mundele soso moko na 20 euros. Si quoi bengi na Kinshasa, mundele mutu malamu. Awa osaka na 25 euros ko 12 soso. Parce que a 12 soso na congélateur, ce qui a na 50 euros, 24 soso. Alors, mundele a soulié, mundele a mutu malamu. Est-ce que soso oya a sombi wana 12 na 25 euros, kokani na soso mundele a sombi moko. Oya a sombi 12, c'est à combo de ba pesi soso. Mais en réalité, c'est soso. En réalité, c'est soso. C'est ça malade. Mumukusu ke muzala pa na ngolo zo benza pena na suka. Olinga zo koma tina na 2045 babendi yo mikolo na 2024 to 25 mikolo nesi mikolo na soso amweshi matondo mingi bandeko balandi ya Vuvamu télévision ya solo penza bosili bokati na kolanda nini oyo tobongisaki mpona bino mokolo mwa lelo bomo mesano biso tomiseli koloba ete na ntango nyonso twali kotala eloko tolukaka kobenda liteya oyo ebimi na eloko twali bongo kotala ndi na nzela na liteya oyo wana ekosunga biso
mpona bomoi na biso ya mokolo na mokolo. Botika kata nyonso branché na chaîne na bino Vova mu télévision mpona nzela na yango nde kolakisa bino ebele ya makambo oyo bozangi koyeba. Totondi bino mpenza botondi bino banso bopesaki biso ngonga mpe ntango na bino mpona kolanda émission iyi mpo nini te totonda mpe botondi lisusu na équipe technique mobimba ya Vova mu télévision butu moi babaya kosunaka biso mpo tokomelaka bino kitoko na kati ya bavinga na bino. Kimia mfumu kimbangu ekwa koyingela okati mabota na bino mpona biso na bino tokutani na mbala ya nsima mokenge elamu na koma mfumu kimbangu. Ibele ba yebite utamokile kelama isalima mibu hebele olelo ye banite